La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko nanga réseaux sociaux oyo ezana kimotema mabe. Nasi biso tout oyebi comédienne na biso na kombo Meta Pinga. Meta Pinga aza comédienne moko ayebani aza comédienne moko ya lelo te. Aza comédienne moko ba o bayebi Meta bayebi ba o penza balinga théâtre. Ba o penza batala théâtre ba o penza ba mura théâtre ba to balinga théâtre ba to pe balanda théâtre. Ba oyeba comédienne na biso Meta Pinga. Elo nini ememi ngai, elo nini pene pousse nga na yo lobi likamba Meta Pinga. Na yoki pasi na motema kotala selon comportement ya biso ba congolais to se comportaka devant makambo ya bato. Nalinga koloba na ba preuve nanga avant na bandolu banotiela bino ndeko moko alekaki na réseaux sociaux pona koya koloba maladi ya Meta Pinga o ezake bato ba betele lisolo. Ils ba proche ya Meta Pinga donc tolo ba ke ba camarade ya Meta Pinga bangonde ba teki matière bangonde ba bimisi matière bangonde ba ke ko betela Mervin lisolo o aye ko beta na réseaux sociaux pour na ko diminuer valeur ya Meta Pinga. Peuple congolais eza pasi to na communauté moko o tozwara maladi ya batu et comme ka sujet ya monkeri. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Na ebite jara communauté nini otoza nango. Na ebite to se confier et pas banani to pesa banani confiance na ebite. Muto abenga ki Mervin po aya kolobela maladi o Meta Pinga, il paraît-il maladi Meta Pinga zanango. Est-ce que eza vrai to eza faux? Est-ce que matière bo pesi Mervin po aya ko salir réputation na kombo ya Meta Pinga? Est-ce que matière wana eza vrai? Est-ce que c'est vrai que Meta Pinga ana maladi o Mervin atangi tote? En tout cas, moko posa ya kozala congolaise si la kanga na comportement bandeko na biso ba congolise. TikTok to mona yana bato ebele ba osala ba mbongo na TikTok. Mais la plupart des gens o bayeli TikTok na buzoba bolimbisanga bandeko poto na linga bino mingi bandeko poto penza bazoyeba ko utiliser TikTok ote. La famille, TikTok ezaka raté sika auto salir ba réputation à bato. Est-ce que ba vie ya ba Maria Tumba était à rabinote?
Ba vie ya ba Gédéon wazaki olata robe azosala na mama nanyo na mama lopango azolataka ba robe ne lekaka lelo akoma voyager pays to akendaka grâce wana localisé kaka na TikTok. Ba Niklati Bungu ba grâce oyo bakomi nango lelo ba shop a minene baosimba mbongo baotekaka na TikTok. Me biso toza wana kaka kovandelaka bakombo ya bato. Mervino kovandela kombo ya bato kobanda kofinga. Eza kitoko te? TikTok bozomona bato bosala mbongo na réseau TikTok. Mais bino TikTok ekomela bino place ya koya ko salir ba réputation. Mutako bengo kaka bino bakasi biso tozalaka na ba matière te. Eza bato so abengi yo abetelio histoire ya mutu loko elo mususu. Mais eza vie nanga te. Na yaka ko étaler histoire moko ona vérifier te ya solo to ya lukuta na yaka ko bebisa réputation ya mutu wana na kotisi nini na motema. Peuple congolais. Et ana bato musu ba bika ba malédiction na ba vie na bango. Grâce ya biloba loba oyo. Bon, comme ça, TikTok place à gérer barando. Limbis. Bon, comme si TikTok place à gérer barando. Bon, comme si TikTok place à baby sa ba réputation à batu. Tandis que ça na batu msu ba oteka na ba kombo na binyoka na TikTok. Libala Niklati Bungu eleki. Batu ba fingi, batu ba lobby. Mais tala Niklati Bungu asali promotion. Ateki na bino bosa ba live ofinga ya ateki abakisi implice. Na ebite bande kwa poto lo nyango sala bino malili kaka. To manque à faire. Po muto ya opelisa kamera ya koloba meta pinga. Ba pesinga matière na yo. Ba ebisinga boye. Ceux qui mettent za diabétique ya solo. Ndenge ndeko Mervino lobi. Problème ineza wapi. Pasi na yo eza wapi. Toza wana kapoto bebisaka ba réputation a batu. Total pe biso moko na ba famille na biso, ba réputation ba famille na biso eza ndenge nini. TikTok ezo sunga batu ebele. Tala pena ba arriver a batu nsunde ba yela TikTok. Tozoka exemple a Chacha. Tokende musika te. Tozoka Chacha. Tala Chacha ndenga ya na TikTok. Tala Chacha ndenge lelo akomi. Yaya, to se la TikTok ango bien ko. So zangi likambolo baluka biloko defisa bando defisa. Ata muto eki ko peso matière, ba matière nyonso te bayaka oluba na public. Si réellement muto apesio matière aza camarade ya meta pinga. Zongi se giga. Zongi se directement ke oza motema mabe. Okoki jamais ko yo apesa matière ndeko na yo boye, camarade no boye na réseaux sociaux. Na otela bino tolanda ndeko na biso, ayaki koloba ba propos moko. Na oki pasi ya meta pinge sika zali. Na oki pasi na motema na raisonner ngabi attention ezaki nga. Attention eza ya solo to ya solo te. Na oyoka pasi. Na oyoka pasi. Bandeko nanga ba page na bino bwana bato ebele balanda bino na ba page na bino. E ana bato musu na ba TikTok wana soka lobi likambo directement bato bamona ka likambo wana eza vrai. Mais toyeba nini to luba. Pour ne pas que maloba na biso ekomaka poison na minoka bato musu na ba vie ya bato musu. Yo mona noka na lobi nanga monde na lobeli meta na lobeli ye ayoka. Mais soki siko maladi wana eza ya solo, est-ce que yebe loko o créer na motema meta? Pourquoi biso ba congolais tokomisaka maladi lokola synonyme ya critique, tokomisaka maladi lokola point faible ya kofingela batu. Biso to en Afrique du Sud awa. E ana batu babela maladi ya nyama maladi o mona tanga kombo ezate. Mais baza l'aise na maladi na bango.
Très à l'aise. Bato mboko, ba sud-africain, et belé bana ma maladie ana. Mais baza très à l'aise, à vivre bien. Attendez comme ça, yebi ke o azana maladie, okotika la koyo kate babando panza sango, babando finga, ba trouver normal. Eza maladie yé, donc pas na eza maladie yé, c'est yé normal. Mais boye bibiso na Congo bata maladie ana bakufa anoki po nini. Il suffit kaka mutu moko yeba koza na maladie wana, ba pandio sango. Et comme si ja moquerie, ba komi ko se monke na yo. Bapandi yo sango, bakomi ko finga yo, bakomi ko sakana na yo. Seulement nous les Congolais, point nini. Ceux qui muto abeli, ana maladie et anzoto. Et anzoto, nzoto ebeli, tokoki ko sakana maladie ya mutu te, ceux qui ya solo. Et anzoto. Bo vérifier te sur les airs solo tu es lukuta directement comme proche na ya bengi o pa pesa o matière o ye nango pe koloba total bato to lia na bango Qu'est-ce qui prouve que meta pinga za maladie au bolobi wana? Qu'est-ce qui prouve? La famille na otie la bino to landeloko esalinga pasi esalinga vraiment pasi nde bomona eko partager na bino. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Aimez la vidéo et malamu. Na otie la bino wana to landa. Kongola za motema mabe. Kongola za motema mabe makasi. To landa. Partagez-les s'il vous plaît. La famille Tolanda, aimez la vidéo s'il vous plaît. Tolanda. Bolanda. 2025, donc le mois de novembre. Mais la seule vidéo pour la mettre à pinda. Dans le matin, on lobby na butu, mais lobby à la tente, dans cette vidéo moko, l'autre on a que mon salaire n'a profité de cette vidéo. Mettre à pinda, la comédienne n'a précisé. Oui, mais la vidéo s'il vous plaît. Belinga matière na yo na papa mwana no obotane ya liboso avobota 3 bana no na mobile ne ozane ya sika mobile ka ekeba keba ka bonka ya bavika ya poto ka ndezalaka. Belinga matière ya mwasi ya mobile obotane bana ana o atika pe bana na mwasi wana na papa ya mwana na yo obotane mwana o jempino liboso wana. Vraiment, dans la histoire, 2 pages. Il bosse la cima. Mais wana ça dépend quand on a. Sur la 18 ans, on a aucun bêta. Mais on a un problème. Tu vas dire, pourquoi mais tout le monde, Mervyn est qui? Mervyn, c'est quelqu'un qui dirige TikTok. Nga par jour, on a une histoire à tout. Nyonso. Et puis, on a un ramoto. Tu as un ramoto tout. On a place, na tcham ici ça. Elles ont empire nanga. Depuis 2020, peut-être que découvrir en 2023, on va continuer TikTok, c'est 2024, 2025, mais on va bien que Mervyn a zarani bon. Il n'y a pas si on a fait les caméras, le problème à santé à méta. Bon, retourne à pourquoi santé à méta. Je vais vous expliquer. Méta pique à comment rebelle la maladie à diabète. Diabète na ye souki kaka dans la kisité, il y a comment na insuline. Insuline. Ce qui m'a comme une insuline, c'est que cela veut dire que le diabète n'est plus guérissable. Et que bikaka li souté. Mouton soupa comme une insuline, c'est non parce qu'il y a des domaines, n'a quoi expliquer bien. Mouton soupa comme une insuline, après le temps, ako bika. Azongel ne bakisi. Mais pour la méta, histoire de pancréas et bébé. Congolais. Congolais na histoire ba. Congolais bolinga ko sa ba recherche te eza eloko ezaka nzoto na biso etamizaka sucre. So que baby okomi ya komi ba komela insuline à vie. Naba kisi. Qu'est-ce qui se passe avec méta?
auti kozonga Congo. Bakongo na bango ntango bakenda wana bafaux prophète bayokaka batu bayebisi ye maladi wana bapesi eza ekindoki atika komela bakisi atika mpe kozwa insuline na ye akoyoka bien. Auti kokota hôpital ntango azongi Congo mpo alande eloko ekamusanga Congolais abetaka histoire ya mutu bandeko na continue abetaka histoire ya mutu lokola ye azalaki sur place tangu docteur yango alobaki. Congolais isifika bayebisa yeke omoni histoire wana eza A na B ye moko abakisa C abakisi nyonso tia yo koma na Z. C'est ça les Congolais. Bandeko nanga na bandeli isusu ba oba ozala mai na réseau TikTok oyo ti bokanga TikTok bobima pe pamba mais za bandeko mususu na TikTok ya baganye vie bandeko ebele baganye vie na TikTok mais za pe na bandeko ebele baganye ka kobebisa ba réputation a bato. To continuer aimer vidéo, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager partout. Naoki pasi koyoka histoire auto continue. On a insuline, c'est non parce qu'on a des domaines, on a expliqué bien. Mouton super gros man insuline après le temps ako bika. Azongene bakisi. Mais pour la meta, baby mouton a histoire bis na pancréas na ebeba. Mouton a yeli histoire. Pancréas boko tout les a souni pour akongole bolinga ko sa ba recherche te eza eloko ezaka nzoto na biso etamizaka sucre. So que baby okomi ya komi bakomela insuline à vie naba kisi. Qu'est-ce qui se passe avec Meta? Auti kozonga Congo bakongo na bango ntango bakenda wana bafaux prophète bayokaka batu bayebisi ye maladi wana bapesi eza ekindoki atika komela bakisi atika mpe kozwa insuline na ye akoyoka bien. Auti kokota hôpital ntango azongi Congo mpo alande makambo ya profete na balobi na ye. Bamete bazoyebisa mela ana bana ye azotya teti aondima te yango babisanga Mervin beta sete meta mela bakisi azwa insuline na ye noyite tokoperdre ye. Alors, nga lokola ekoi mpe na moto aza du domaine na ye kobetela sete meta pinda yokanga mpe soza soko oza na hôpital telema yokanga soko ozokumba stope volant yoka soko oza na ndako depose bana yokanga très bien. Je suis chrétienne comme toi, mais laisse-moi te dire, attends sangisi 1 million de prophètes, de pasteurs pour un problème na o komi na wana muta ko peso solution azate. Tu ne seras jamais guéri sauf que ozo mela bakisi ozo mi boma na du domaine azo ebisao ozo mi boma mela bakisi na yo zwa insuline na yo poza la vie mulai histoire no kuta côté na koyaka jour mususu pota mikolo ba leve ezate mais na ende ko beta CT ya bakisi yo fomela muto akosa ote même les prophètes bakoso wana so babeli bakenda hôpital. Seul le Dieu tosamelaka ye mutu apesa bamédecin wana mayele mpo basoigne biso na ka maladie. Il a téléversé son intelligence na bamédecin mpo basoignaka biso l'autre les 31 mela bakisi landamu oyo mundele azoloba ti encore jeune bato bakomona nde mbeta abeba botu mbeta sante kenda wapi akunda abeba boye c'est la maladie qu'elle a nde ebebisa ye bongo. Et puis azo gérer diabète ne bien te yango wana momoni akomi lokwa quand tu gères pas diabète bien et comme sera motu bongo ça vieillit. Il y a beaucoup de symptômes où bimaraso moto gérer ni na été. Alors na telemi lelo na beteli o secte mais là bakisi zwa tongana yo
oza mwana muke, tu as tes enfants, oza besoin de grandir. Soki ozate, mobali wana, kanda tika mwasi na bana, akotika ope ozo mwasi mosusu. Et bano nde bakoza kotelengana, bano nde bakoki koplace bango. Alors, koyoka no ba docteur wana te, yo mela ba kisi na yo, très bien. Eza Mervyn, eza message à Mervyn, bon nom à mouta dirigeant à TikTok. Eza empire nanga. Donc, tant que awa, soko yeba na empire nanga, il faut na kolobilo so matière. Bandero nanga, sans commentaire, to yoka, makamundi na biso auti koloba. Pasi nanga eza nini? Soki likambo eza ya solo, c'est que likambo ebimeli na entourage ya Meta Pinga. Ba Congolais toza mitema malamu. Oza na posa kobikisa ndeko na yo. Soko ndeko na ya beteli o lisolo ke tala kende koluka. Koya kobenga kopesa matière na réseaux sociaux. Ezak importante. Soki likambo eza ya lukuta. Pourquoi créer les problèmes? Pourquoi créer les problèmes na muto azana problème te? Pourquoi? Na ebite peuple congolais soki eloko nini etambola kana mitu na biso. Na ebite Congolais soki muto akonzi ana problème abeli boye ba makambo komo bimebele. Congolais soki mutu akonzi et pas ya Congolais soki mutu akonzi c'est que mutu ana za na maladie, c'est que mutu ana za na ba problème, c'est que mutu ana za boye c'est que mutu de biso ba Congolais to tia na mentalité na biso mutu pas na problème ite fa ka mutu aza munene aza mona mutu na munene na santé bien wana ndo mona mutu na problème ite. Est-ce que boyebi ke za ba stress mso yesa minene? Kokonda ya mutu edepandaka na maladie te. Mutu mso akokonda po asali régime akondi. Mutu mso akokonda abeli akondi. Oui, diabète ekondisaka to boite. Oui, diabète pene ekondisaka komisa mutu lokola enunisaka mutu. Mais soki eza ya solo, pona nini koya ko bimisa mutu aza maladi, koya ko bimisa ba maladi na réseaux sociaux. Pona nini koya ko lobela muninga na réseaux sociaux. Kobele eza lisumu te. Kobele eza synonyme ya kozanga te. Maladi tango yaka elobaka te. Wana nzoto eza na mai na makila na nzoto. Toana mai na makila na nzoto na biso oyo. Soki nzoto ekwei maladi. Yango te zotinda biso toya kobanda kose monkaka na batu na réseaux sociaux. Toyeba banani totambola na bango, toyeba banani tolia na po mwana mwasi otango alobi ke babengi ye bayebisi ye. Soki likambo eza ya lokuta, nzamba opinir bino. Soki likambo eza ya lokuta, boyeba ke tangu meta ovanda olela na likambo bokoseli na réseaux sociaux, bozana kimia te. Soki pe likambo eza ya solo, muto aye ko bimisa matière ya muninga, muto aye ko pesa matière ya vie ya muninga, yeba kozana kimia te. Ozana kimia te. Lelo Congolais to komo mona nyoso lokwa baje. Lelo TikTok to komo bimisa ba vie ya batu to komo bimisa nyoso kaka boye. Mawa na mitema na biso ba Congolais kenda wapi? Kongola zaka mutu oyokela mutu mawa. Kongola zaka mutu pena ya koyoke mawa wana na mitema na biso ba Congolais.
tokoma soko zwi problème a ndeko na yo congolais mais soko zwa mani problème na ndeko no congolais soko zwi ka matière na yo kumisi nzambe totalaka ba matière oyo lubaka totalaka ba makambo oyo betaka likambo etali santé ya mutu bapesi yo matière concernant santé ya mutu luko yeba vérité avant ya kolobela na réseaux sociaux luko yeba na vérité ce qui peut omoni que eza vérité luka ye loba na ye place a bino mibale luka numéro na ye solola na ye yaya tala bayebisinga boye menga comme naza di domaine na lobi na osala boye sala boye enoko ya ko régler ngo na réseaux sociaux kasi soki maladi yango eza ya solo monte ko créer obendele lisu bitumba pembe na ye na bato balingaka ye bayoki na bato balingaka ye te bayoki na bademo a famille na bango bayoki omonte ko bendele lisu bitumba pembe na ye si réellement likambo yango eza ya solo obakiseli ye bakomba si réellement likambo bayebisi eza ya solo obakiseli muninga bakomba poni po oye nango na public peut-être mutu abengaki yo na kuku me yo bimisi yango na poisa réseau TikTok oyo ebebisi bavi ya bato ebele réseau TikTok oyo ebomi bavi ya bato ebele opelisi no kamera na yo oyo obeti lisolo vi ya mutu moyebi te loni yo sali kati na ye oyebi te loni yo tie na motema bato musu bamiboma kaka likolo ba fausse information bato musu bamiboma kaka likolo ba humiliation oye ko humilie mutu en plein air akoki yango ta mibomi bapesi yo matière a muninga luko landela luko tala oyeba vie eza na ba réalité soki lelo eza maladi ya solo to oya te poto yo seka meta po biso moko pe tozana na mai na makila na nzoto yango oya koseka muninga siko oyebi lobi na yo oya olobela maladi ya muninga en plein air est-ce que oyebi lobi maladi oyo nzambe abongiseli yo toza motema malamu peuple congolais baninga bosa mambo bien na TikTok baninga bana ba abonné tellement ebele na TikTok na bango bazo profiter na visibilité bazo teka bazo construire ba vie na bango mais ape na batu mususu ana ba abonné ebele na TikTok ngo ya ye mais aka pa bebisaka ba vie ya batu ezaka pa lobaka buzoba ezaka pa kitaka kendaka zonga kabwe pona buzoba eza kitoko te tozaka na mitema mawa nayebi te motema mawa na congolais so balongola tozaka na motema mawa en tout cas beaucoup de courage na meta pinga beaucoup de courage tobakiseli yo lisu ba courage en tout cas tobakiseli yo mikolo ebele nzamba bakiseli yo mikolo ebele na se na moi beaucoup de courage réseaux sociaux c'est toujours comme ça mutu musu omona kuti yo moko kamwe bosolaka même pas bopesanaka même pas mbote oyebi même pas otikala même komona ete mais akota likambo na alobi akoti abimi adusoli akebwe lokwa kutu yo moko abeta lisolo na okoleka na yo moko mokolo likambo alors beaucoup de courage makambo tokutana nango na monde yango wana bato musu bayo abeta lisolo mo na réseaux sociaux lisolo kutu oyo bato musu bayo beta lisolo na yo oyo yebi atako yeba te o tikala atako mona te mais mutu mo abimi na réseaux sociaux ayo beta lisolo na alors beaucoup de courage nzamba batela yo nzamba pesa o kimia si réellement maladi o balobeze ya solo nzamba pesa o kimia banguna na obatika na soni eza pasi total entourage na biso total bato to tambola na bango pour que makambo na biso lobi ebima na réseaux sociaux te merci beaucoup nzamba pambola bino bandeko bolanda Ursule Botelo ya TV en tout cas nzamba lola pambola bino so nzamba la liboso koti na chaîne na biso kande na lobaka abonnez-vous commentez likez partagez sur Facebook partagez sur WhatsApp partagez sur Messenger partagez partout et ozala malamu mingi
ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe azongi te. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.